CAA Mosepelisi 2024, CPLAS na CPLAS à l'infini, CPLAS. Mardi, elle a mon avocat, merci pour poser, bébé sur la télévision, on a vu nos points dans la info, dans le journal. Il y a peu pour le peuple, merci, la fidélité, peu confiance pour continuer à causer dans le journal. On a vu tout pour le journal pour nous qui audience à la Cour constitutionnelle pour la requête, il y a annulation, il y a élection présidentielle, seulement qui m'a lundi 8 janvier, na Mokambemi, il y a président la Cour, moi, la Mokadi, donné comme l'État héritier, ma piné, mi demi, mais donc on va passer nos bas détails. Nabokambe meya président Dieudonné Kamuleta Cour constitutionnelle a fongola ki audience na ye pour na requête ya annulation ya élection présidentielle oyo candidat président de la République Théodore Ngoyi Ilunga Nsenga a côté saki piba candidat misusu pour na kotelisa ba irrégularité ebele oyo emonanaki nangambu ya organisation ya élection présidentielle législative provinciale et nationale oyo esalemaki le 20 décembre eleki boye requête en annulation et kotaki na ngambu ya Cour constitutionnelle. Ba parti nyonso ba se présentaki na audience ya mokolo ya le 8 janvier 2023 et pa wapi bango nyonso ba se présentaki tomonaki requérant Théodore Ngoyi alekaki wana pona kosala économie ya requête na ye alobelaki ba grief ya ndenge na ndenge oyo ye azali kofunda seni a organiser ba élection mabe alobi tricherie ezalaki corruption ezalaki pe fraude et monanaki natina wana organisation lokola ezalaki malamu te Théodore Ngoyi Ilunga Nsenga asengaki na cour bayeba na ko annuler l'élection présidentielle pe bayeba na ko bandela yango na délai ya malunga na ngambu ya ba avocat ya seni bango tobeta bongo masolo ya ba érosion o ezoko salima partout na ville province ya Kinshasa info lingale me ko réfléchir pour na bino na situation oyo érosion na ville ya Kinshasa bisika ebele bazali konyokwama bazali kotalela kaka gouvernement ya République démocratique du Congo po bayiba na kosela bango eloko awa toza na quartier Kimbondo na commune ya Mongafula botela bino moko érosion ndenge elia pe ezali ko continuer kolia bato batondisami na pasi pe mawa misu na bango ezali kaka epai ya ba autorité ezakaka na Kimbondo na Mongafula te même na champ de tir na commune ya Ngalema pe bisika ebele na quartier Ngomba Kikusa et pas wapi population basangani bateleli gouvernement balobi esengeli vraiment basala quelque chose pour na ndambu ya bandaku oyo etikali nzokande mingi pe babungisa bandeko kaka na likambo etali kozanga banzela liwa ekotela bango ba reporter ya info lingala journal ya peuple babetaki tokuna boyoka population ndenge azali kolela cette érosion oyo ekomi à quelques mètres ya route nationale érosion au place e wutikuna bandaku to perdre balopango batu bakufi ba makambo ebele salami kuna na se bato baza na se kuna baza kolela ba eloko biso to sengi na bakonzi bo soutenir biso kaka libulu ngala otolongola zemi na ngata mbule panzani awa koto ngambu ngamba na ko tika ngabwe na kaita ngabwe na bota na terrasse nako kende par 4 chemins tena kende kotoke epai ya bato sans pour autant kotoke epai ya baoyo batelemisi biso awa érosion oyo elekeli biso ebandaki muke na maboko kaka tozobunda po ebonga mais l'air boko bunda bosali cotisation to basaki to banini na ba salaire maigre toza nango okomona pe mbule eye memi biloko nyonso donc to dépenser jusqu'à tel point que tozo kokape lisusu ko cotiser poto finika libulo ezneti biso moyen to déplacer ezate tala ba age to komi na bango na okende ko futela wapi na mbongo nini alors odie kena kende ko futela basunga biso bakundela biso mwa oyo batia biso ata mwa terrasse maye kende pona ko accéder ko kenda ta musala tout un problème soki ka mbule beti moyen to longwa awa ko kende na bisika tozo sala tozo beta ta ba 2 semaines na bandako kuna pe absence okebo bakati lisusu mbongo souffrance sur souffrance mon frère na ebité soki bakoyokela biso na oyo muke oyo lieke baya kokunda biso na ba cercueil ya bien na ba cortège ya banini malamu baya ko mbongo wana baya kosunga biso na yango quartier na biso ya Ngomba Kikusa donc champ de tir ezana nzela te champ de tir ezana ba problème sérieux na banzi boki ndenge bandeko balobi to na maite
toza na courant te, toza na érosion, toza na nzela kobima te. Na sina loba la fois passé que ceux qui to bakangi quand tokozala na place à kobimela te. Yango tozali kolele pa ya président de la République ayoke la biso mawa. Tobanzi kembela ya population ya Kimbondo ngomba kikusa champ de tir nangali mapena monga fula e yokani epai ya ba autorité bakosala makasi pona kosala misala enfin que érosion oyo ezali kolia bandako na bango lokola ndenge bazali kolia nguba eyeba na kosila pe population avanda na kimia. Insécurité eza makasi na ville province ya Kinshasa particulièrement na bisika ebele kwa kuluna pe makambo ndenge na ndenge bolanda reportage oyo. Insécurité na ville province ya Kinshasa ezali lisusu likambo ya kolobela te. Awa tozali na commune ya Makala na quartier Bagata précisément na avenue Ngamangana. Bota la binomoko bakulu na basali sabotage na ndenge ya kosakana te. Tala nde basalinga ndako Kongo oyo Kongo o mboka nini na lali naza coopéra na uti copie na ye na ibike ndako na ngai na futaka na mbongo na ngai na propre effort ya ngai moko na koluka na ngai na yibaka te na bomaka te na lali na kati ya ndako bakulu na bayelinga mélanger na basoda baye babuki nga ndako babambi brique koko ba okosela nini ke fongola ndako la police to la patrouille nzoka basoda te eza bakuluna na boyi ko fungula ndako babambi ba brique minene ndako epanzani bakotelinga na kati ya ndako babandi ko beta nga ba machette bambata machette bakoti bafunguli valise bazwi mbongo nyonso bazwi biloko nyonso ya valeur ndako ekomi etikelinga ka polele bongo do insécurité eza basoda botondisili biso ana basusi ati oyo o police bakuluna bakoma ko influencer bakuluna bango batie ba arme bazwi bakuluna batie liboso bango na ba arme na bango na sima baya bapanzaka biso baporta bandako bayibaka tala porta ndako siko nalala wapi nakoma fazer to ndenge nini. Makambo ya boye ezali malamu mingi te na yango population asengi na gouvernement balukela bango ba solution po bazali na kimia soko mokiete. Commune ya Kisenso nzela eza na eta moko ya mabe makasi baza na pasi ya mai pe courant bolanda reportage po totikala ezali kosala bango pasi po banzela ebele ezali kosalema kasi awa na commune ya Kisenso mawa pe désolation komona bakonzi ya mboka ko abandonner bango pe kokipe bango te banzela pasi mai koloba te courant wana kutu bosana yango awa kutu na morgue ya d'etat bibembe komi kopola po courant ezalaka te bana ya Kisenso baleli cri d'alarme morgue oyo ezali pona biso nyonso tozali ana ville ya Kinshasa tikomna obangisa morgue oyo bibembe ezopola pona nini nzela eza te nzela ya Kisenso ya likolo bosundoli yango nzela wana ebandaki ava banzela nyonso banda ana Kinshasa na toyebi te mpona nini ti lelo ezozonga te nzela wana favoriser développement ya Kisenso nzela wana eza très utile pour le peuple ya Kisenso. Pourquoi? Parce que maison communale eza kuna na likolo morgue eza kuna na likolo hôpital de référence à l'état eza na likolo mais nzela eza mabe marché eza na likolo. Papa Félix Tshisekedi yoka ngai bana Kisenso bayebi na yebisa yo mpona nini ezokipe bango te pour nous occuper bangote bambule lingo zonga tela ba condition oyo ba mama bazo tambola nango nzela wana batika ngo batu bakufi batu bateki mapau donc batu bele biloko ebeli pour nzela wana bana Kisenso banebisa yo Papa Félix Tshisekedi na Kisenso posa na batu bavota kayo bakovote na même soki gouvernement za na mbongo te bayebi na yebisa yo boye na poche na yo papa okoko bimisa mbongo
pour répondre à besoin de la population qui sait ça. Kiseso ezali pe na posa ya kozala désenclaver lokola ba commune mususu bakonza mboka botalela bango solution na makambo na bango. Kaka na masolo etali banzela boye bakena ville province ya Kinshasa particulièrement na route ya Kimbateke za kobeba makasi population aza ko vanda côté kuna aza konyoka mapona kokende ti na cimetière ya Kimbateke. Aveni babengi Mobutu na commune ya Kimbanseke ezali ya kobeba na ndenge ya kosakana te. Aveni oyo route cimetière elongwe banda na place Saint-Thérèse na commune ya Njili kino Kimbanseke ezali vraiment impraticable. Botala bino moko surtout soki okomi déjà na niveau ya Dokolo, okomi na niveau ya Kimbangiste hôpital, okomi na niveau ya Wenze ya Ngandu ti komata na cimetière ezali pasi pe mawa. Botala bino moko calvaire oyo population avandi na commune ya Kimbanseke azali komona memba moto awa po eleka ezali pasi pe mawa. Bino moko botala bawewa ndenge bazali ko défier à part bawewa mituka kutu esuka kaka na niveau ya Wenze ya Ngandu esika maison communale ezalaka kala moyen et matati na cimetière ezalaka te. Bo imaginer soki bato babeli esengeli kokumba bango ndenge nini kino kokene na hôpital to mwasi soki aza na pasi ya kobota ekozala ndenge nini na commune ya Kimbanseke. Ba reporter ya Info Lingala journal ya peuple pona peuple babetaki tour kuna boyoka population ndenge atalisi pasi na ye. Tiba matiti likolo kuna kota kola beya mais les ministres omona ba chino bazwa ba biloko na bango nyonso bazongi sango oto ko sala te ba pesi sombongo te ba ba souffrir la mai résidezo ba tio omba za mai résidezo résidezo ba tio to boka so ngo solution te nzele baby mais to le kezate ba ba souffrir. Tobanzi ke ba autorité bayoki bakosala makasi pona ko réhabiliter route cimetière. Boye route cimetière na commune ya Kimbanseke impraticabilité na yango ezali ko nyoko la population oyo azali obligé ya ko beta makolo ba distance mulai kaka pona ko kende mosala to pe kelasi soki l'état a réhabilité yango e kozala malamu poko tika population a vivre na calvaire boye ezali lokola na mboka kasi na ville ya Kinshasa oyo ezali pasi pe mawa. Population oyo avandi kaka na commune ya Kimbateke baza konyoka malikambo etali mai bolanda reportage pour awa tozali na ville province ya Kinshasa kasi likambo ya kokamo ezali ke bisika mosusu bazali komela mai ya mabulu ndakisa commune ya Kimbateke na quartier Kikimi. Population oyo bazali na esengo soko mokete po ba difficulté ya mai pe insécurité kutu ya kosakana te. Toza problème mai awa mai pasi botiela biso mai toza na posa mai botiela biso mai pasi ba mai tozo mela ya mabulu toza na susa mai botiela biso mai penza mai makasi la mai apon côté mso mai mabulu eza kitoko te de souci eza que gouverneur pas fati avec la biso mawa atela biso koto toza problème makamba mai de souci nde yangwana soka tiel biso mai koto biso beto sepela gouvernement na eto betele pe biso maboko atika tele mba kitoko na mokali na yango basengi na bakonzi batala pe na ngambu na bango po bakondisio ya lolenge ya boye ezali malamu te po mai bazali komela ezali komemela bango ba maladie ya ndenge na ndenge. Compagnie africaine d'aviation CA anamukuse pour l'année 2024 va présenter ba vœux de meilleur na ba client na bango nyonso. Reportage. So, CAA Mosepelisi 2024 CPLAS na CPLAS à l'infini CPLAS. Likambo etali rédition ba ke reporter Info Lingala journal pour le peuple ba ko réfléchir na likambo etali ba église des ordres za makasi surtout ba structure o ba bengi église de réveil du Congo. Je dis à Bishop Albert parce que c'est lui qui est à la base de cela.
Nungu ezali kokoba se kokoba na structure babengi Église de Réveil au Congo ERC na mokuse bana nzambe ibele bazali ko comprendre te boni ba père spirituel bato batiaka bango bolingo bomoko pe boyokani bango moko tango nyonso kaka kobendana situation oyo ezali koleka na structure ya ba Église de Réveil ezali mingi te na ba structure mosusu oyo tomai komona bazali pe kokamba mangomba na République démocratique du Congo basen moko ya mabe ezali koleka kofingana kocholana kobendana bolingo oyo ete ya maka ezali vraiment komona na te voire même mikolo eleki tango ba dirigeant mosusu bazalaki na tête ya Église de Réveil au Congo yango ba dirigeant ki kaka kasiba na nzambe pe ba fidèle bazali komituna apport ya structure oyo na ngambo ya ba Église de Réveil ezalaka vraiment nini pamba te ata eloko moko ezali kobakisama te toyebi te soki bawelaka esika oyo kaka pona ko représenter église na ba toyebi soki bawelaka esika oyo kaka pona ko représenter église na ba manifestation minene oyo l'état azalaka na bosenga na yango toyebi soki eloko nini vraiment Église de Réveil azali kobakisa par rapport ya mangomba na ye oyo bazwami na kati na ye depuis pasteur Kankenza aleka Soni Kafuta Rockman aleka boye tokomi na tango ya évêque général Dodo Kamba oyo azalaki pe contester ndenge kaka pasteur Soni azalaka contester tango akomaka na esika oyo yepe akoti wana kobendana emonani batie mwana ya mama Olangi David Olangi balongoli ye pona ba raison oyo bapesaki bayekotia ejiba ya mapia balongoli ye balobi Dodo Kamba azali lo réhabilité yende azali numéro 1 ya Église de Réveil au Congo kasi esika ozali ko diriger ezali malamu est-ce que crédibilité ezali est-ce que bana nzambe ba fidèle bazali ko se retrouver par rapport ya structure oyo topé ezali kaka guerre ya ba positionnement nde yango bana nzambe ebele observateur averti bazali ko senga na ba père spirituel na bango baye bana ko se comporter malamu bolingo bomoko pe boyokani oyo ete ya maka esengeli yango moko emona na ka vraiment na misala apport ya structure babengi Église de Réveil au Congo esengeli emonana sokite ekozala eloko moko ya pasi mikolo ezali koya tobanzi ke structure oyo ekoki pe kolimwa pamba te apport moko ezali te par rapport ya vie spirituelle ya Église de Réveil na République démocratique du Congo. Na masolo etali santé na république na biso ya lelo toza kolobela bongo masolo etali gingembre topé tangawisi reportage Nadine Asona. Yebana mingi ke eswanyaka kaka hémorroïde nzokande ezabongo te yango eswanyaka ba maladie ebele botu nanga nini ezali bongo gingembre oyo ebengami na français na lingala bakinwa na ba congolais babengaka yango tangawisi ezali puissant na antioxydant et protégeaka na ba cellule ya ba effet ya ba radio libre yango et accéléraka vieillissement cellulaire. Gingembre ezali notamment bénéfique pour na motema pe fonction cardiovasculaire grâce na ba propriété antioxydante et amélioraka transit intestinal et réduisaka ba gaz et apaisaka ba inflammation. Gingembre esungaka pona ko éviter ko sanza tope nausée yango e boostaka énergie soki moto azali très fatigué. Gingembre esoulajaka ba douleur musculaire pe ba crampe menstruelle yango esungaka makasi pona ko améliorer glycémie. Tangawisi esungaka na renforcement ya gencive pe hygiène buccale. Vous avez poussé le produit kitoko pe ya qualité moi na waza na santé ya kitoko cultivable akoko lia yango mikolonyos. Ah merci yabwinde bana nyoso baza kuringa à la pochette. Vous allez quoi mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les produits pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bona bana na yo bakumarukura bana oyo folesa kabango poto Protivap esa pota te allez kamata bon appétit. Bana nyeso bayaka Protivap ah basi sikulia ya bango Protivap babandi badasi na bango ya babebe pro tala
bari yango chata kitoko ntoto makasi tukana mbimbi oyo tukana mbimbi makusa Protivap poto kitoko pona ba bébé pro na masolo etali santé na rubrique na biso na République démocratique du Congo oyo soki nanu voyage na yote kokanisa kutu te ke esi osilisi komona po air moko elekaka na Congo eza nde suka na bimangu balenya oyo boza komona boye babengaka yango dakadaka kasi okokamwa pe okotuna ngai po na nini dakadaka kombo yango neti lipasa ya mashini madoda papier yoka nanu so oyo omoni esika kombo ya dakadaka euta son ya moteur nango soki eza kotambola esalaka kaka dakadaka oza awa na province ya Mai Ndombe dakadaka ezokende nyoki bozwa sikoyo bakondition engaye oyo eza kosenga tolamusa ya Marie Misamu abelela yeso ywe po kedi na kedi tala moteur etambolaka en grande partie na mai basokaka yango nde mai nesika ndenge misusu ezwaka mazout to pe essence yango nde mai elekaka wa mingi modele baza kosoka yango mai pardon chamo amela na ye mai me ya kosa banzete oyo esangana na mabende boye baza kosalisa mouvement ya yaka boye zonga telemisa moke ningisa kuna nde yango gouverner to volant nango sikoyo tala komona de bord yeyo avandi na fenêtre ye miso ezalaka se libanda kasi maboko abalolaka ya gouverner na kati botala singa ona fenêtre nde esika sapuyaka na système ya baresi ya 207 ndenge bakoma komi diembika bakorde na baportière basilisa babiro de soki pe babiro 5 mayele kasi bo imagine corde oyo kanangi ekatani modèle commandant de bord akobeta mama na kilbit ne bale kasi lokola bayebi na bango mai nde peut-être kobikisa ye kasi pasi ekozala soki akweleli bapirogue boza komona mipanzi kote oyo na likolo batu bavandi sans inquiétude likama ezolobela bango ate eloko te kote oyo mopanzi kwanga eza kolia masample nya neti mboka mokonzi azalaka te basi na mibali me baza koyokisa kwanga nzoto pasi po modele baza konyema yango pardon bolukela yango kombo bamisusu kote oyo bazolamba na bango sans problème na bambabola na kati awa bozozwa sikoyo kumanima veut dire nzongo inene RDC nanu tomoni makambo te boye tomituni babalenyeri ya modele oyo nani yango apesaka ngo nzela etambola tranquillement na babibale boye ata condition moko ya kovoyager ne bale eza kutu rempli awa te tokamwe modèle bato oyo basakanaka na bavi ya batu lelo na République démocratique du Congo baaccident ya bibale ekoma neti je muke soki tolobi tokonte nombre ya bato esi bakufi na bamasuwa na bibale tokosilisa kotanga ntina 2023 jour ya baélection po baleki tellement ebele tosengisi na tata ministre ya transport pe baautorité maritime balamuka pe batala na lombango situation oyo ndenge population baza kokufa na bamasuwa ezanga ntina boye eza kotambola bibale po bozwa nanu balenyere ya boye dakadaka etonda se bachevron na batol epanzalela bino na kati ebale bino nyonso mitrai. Na ville province à Kinshasa, particulièrement la 7e rue Limité, Papa Griff a kusala wa support wa qualité pe ya kitoko. Pasi nangai e utako apio. Olingaka basapatu kitoko, olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso. Esika ezase moko na 7e rue na commune ya Limité na place commerciale na Petit Boulevard. Tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi. Yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi. Collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge akosakana te. Nayebi ke chef de l'État Fachi Beton oyebi nga na kombo oyebi nga na lobby oyebi nga na musala. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi batezaki na Limité toki na premier ministre muzalaka na yo na musée oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana
mais ti lelo kaka bablocage mais ozaka même na baministre nao ministre ya culture azali ministre ya industrie azali ministre ya pmi azali pmr mais pourquoi te okoki kotyanga maboko ngapena diminuer taux ya chômage kulu nezomata par contre ozaka na papatrice po akodiminuer taux wana ya kuluna koencadrer jeunesse kotransformer bango so moto ayebi kosala sapato est ce azali so na besoin asala kuluna je ne pense pas automatiquement akoluka azala responsable pour qu'il y ait des familles mais pourquoi naza aide te pourquoi nasolaka mpe na vie nanga gentili ngobila oyo adjoint na ye ezali chez Koko Mulumba fils gouverneur gentili ngobila namonaka même bonne foi alobaka nga moko amemanga ti epa chef de l'état napesa ye mokoto bo nayebi ke makambo ya politique mpe mwa makambo ebele mais efeki bonne foi oyo baautorité mosusu mpe baza nango moi je pense que bosala effort eza devoir na bino nga devoir na nga nasali soki tembe boya na 7e rue place commerciale na petit boulevard place bartiste wana mpe mosusu omonaka basaka badour bakekele okomona ala la présence de basala naza bien organisé nasala mikanda nyonso oyo ekosenga l'état lobi mpe tosoutenir yo yango na bimisi mais balingi kosoutenir nga te bon je comprends ntango client nyonso akotaka awa okaka yango papatrice mawa ngo babiso mama te po basoutenir yo il faut simba science mais nga na simba science na vi nanga te donc chaussure ya awa ozala osala fete olia bato nyonso na fete nataka piesa awa ozala oza na mariage lata awa oza na sapato ya monene lokolokola ilki yaka na odimini yango mpo balokwa ye moro ekoka yo oza na oyo lokwa ye moro olingi koma boliki lokola ilki yaka na osala ngo nasaka réparation nasaka fabrication donc nayebi kosala oyo comme il se doit otaki bate eza te oyoki adresse eza se moko na 7e rue petit boulevard na commune ya Limete epai wapi bachaussure basandale bamapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie libela bozalaki ebele mpona kolanda info lingala journal ya mpe mpona pepe soki bosepelaki nango besa merci na Igor Ntingi Matomi nazalaki na nsima ya caméra Nadine Asso nazalaki na rédaction ya journal oyo héritier Mapine Mingulungu a supervisaki journal au montage esimamaki epai ya Christian Kangebeni mpe Fabrice Lundomi nga na bino tobisani rendez-vous mokolo ezali koya au revoir CAA Mosepelisi 2024 CPLAS na CPLAS à l'infini CPLAS